ndeko na ngai molingami tala liboso na yo ozomona te tala makambo asali yo na oyo basala yo ozotala te tala yango wana batieli yo piège motambo moniama ambiche ambiscade complot po te babebisa yo po te obeba po te olimwa na mokili oyo omoni ndenge basali yo omoni oyo bazosala mpo na ntina na yo yango na dimanche oyo kozanga te oyoka molingami mbote na yo dimanche oyo le 13 juin 2021 na 12h lokola bomesano na kati na chaîne na bino ya télévision bolingaka Aziza Pembele TV mateya ezozela yo kozanga mateya oyo te teme ya mateya le piégeur piégé motambo na yo ekangi yo moko molingami tala bamiango liboso na yo tala moniama tala mitambo batieli yo dimanche oyo ekobongonela bango ekokoma mitambo na bango moko kozanga mateya oyo te molingami nano sabone te luka osabone okoma membre na kati na chaîne na bino ya télévision ezali gratuit ezali ofele tekate nzambe na lola amona yo molingami kebana piège motambo. Bien-aimés, ce dimanche 13 juin 2021 sur votre chaîne préférée Aziza Pembele TV, ne manquez pas votre prédication du jour dont le thème est le piégeur piégé. Le piégeur piégé, une prédication du prophète Aziza Pembele. Amen, amen.